commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers auditeurs et auditrices de la radio Parole Vie, la RPV. Vous qui êtes branchés partout à travers le monde entier. Vous êtes branchés pour Nako, Yokanzambe, Andela Nabiso, la radio Parole Vie. Vous êtes en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, tout comme en Afrique, tout le monde qui est mobimba. Si Kabola, Mongolo, Pebo, le lingua Christ, et bien la partout à travers le monde entier. Nasi de konanga moi c'est Pierre Moubali, ndeko koma pasteur top évangéliste. Ezate potele manachel otiaka sango malamu, kasi bien aimé otiaka indirectement nzela ya radio Parole Vie uzamateya, bien aimé opartageango na ba amis, na ba connaissance, na ba famille et ainsi de suite. Kolo Yesu Christ de Nazareth azwa lokumu pe azwa kemu. Ce veut bien aimé dans le Seigneur Tubandaki. On s'est mis à lobby, mercredi par la grâce de Dieu. Malikambozali, la promesse du repos. Topé et laka yabopeni. Bien aimé repos, eza eloko mutuno sanango posa. Ezali eloko o mutuno so azaranango posa. To définir par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, to ndimaki Christ a osanga te kozala penza glorifié. Natina bon cinéma au bien-aimé du Seigneur ou kopambo la biso bandeja kopambo la biso hier bien-aimé tous ceux qui ba message natina nango toni ma que Christ a la pinza glorifié tout ça bien-aimé que le topesio merci Yesu Masia Nazareth mokonza meli mwa bato pona libaku malamu pesa meli biso ya okabula lilobana yo tata Thomas pour la Job sa Timothée libaku za la malamu tote te ya sango malamu que le to sanctifier moment par ta grâce. Na kombo na Yesu Masia Nazareth ndeto bondeli Yahweh etolobi amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Tobi maman comme nabiso ezali la promesse du repos. Bien-aimé, Tobi tozana catégorie ya batu basala ka promesse. Tozana catégorie ya batu basala promesse lokola batu. Bana souci ba accomplir promesse. Bana vouloir mais bazangi pouvoir. Batu belé na vie omona bango mabe parce que basala promesse bakokisa te. Ya salanga promesse au pesanga boy. Au salilanga boy, au tindilanga boy, au pesanga boy, mais à kokisango te, toi moussou mon frère ma soeur, au komana kanda envers yé. Pourquoi? Parce que ou a sala que la promesse à kokisango te, bien aimé, à mutu, mutu zora contretemps, bien aimé de Seigneur, mutu zora empêchement, ana souci na mutema à kokisa, mais à zangi pouvoir. Seul Dieu capable de faire la promesse peut akokisa. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Mutu asala biso elaka a fidèle bien-aimé. Aviyakana o yasala lokola elaka abimaka lokuta te. Asala promesse pas en Abraham. Asala tata bikolo belé. Asala promesse pas en Sarah bien-aimé. Sarah asimba bana. Bien-aimé dans le Seigneur. Sarah simba moine. Bien-aimé. Takusi akolaki. Sarah simba moine. Bien-aimé, Nzambo soit sali aux promesses. Bien-aimé, somme tom qu'il a sali aux promesses. Bien-aimé, yaya, il faut rater parce qu'à Zamout, on a pas limite na vie naïe. Bien-aimé, parce qu'il n'est pas dépendant de Nzambo, ou après ça biso paiement. Mais tu suis pas sali promesse. Bien-aimé, tom suis pas na bomotoube à quoi il peut kokisa. Mais tom sous paiement ou à quoi kokisa promesse wana Nzamba longoli yango. Parce que bon moi mutu ezaka nde souffle. Bon moi mutu ça souffle. Bien aimé, Tobi la promesse du repos. Bien aimé, promesse c'est et loko tozo linga tozwa. Et loko tozo linga tozwa. Ba la kibiso loko tozo linga tozwa bien aimé. Et loko toza ko espérer poto koma nango. Tant que ça la fiança ça lui promesse à libala. Je vais t'épouser, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Ils appellent promesse à mutu. Le biso makambi simité a wipotika et a promesse wa sali. Ne mutako kisaka promesse. Ezaka nzambe et amuto mukilité. Bien-aimé, tout temps qui na texte de base na biso évangile à Matthieu chapitre 11 verset 28. Christ a tali foule, a tali ba disciple. A sali constant que bateau bana ba fatigue, bazana ba charge. So na tiki bango boy. Na ko accomplir mission na ngati fona benga bango pona exécuter plan o na bongisa pona bango. Fona benga bango pona na exécuter o ngai nzambe. Na bongisa pona sale la bango.
bien-aimé, abandi ko benga. Bien-aimé, Christ benga aosa batute na makasi. Azo benga bato tikili batu volonté. O amonika ko poussana, yem to poussana. Ezana batu belé, bien-aimé de Seigneur. Tu as refusé appel ya Nzambe. Ou réaliser a kufa na ba problème. Combien de personnes bazo kufa na ba loi. Ba kufa ba otika bitumba lokola héritage na ba famille. Ba kufa ba otika ba problème lokola héritage na famille. Ba kufa ba otika ba nyongo lokola héritage na famille. Bien-aimé, Christ abiboya epai nanga bino baye boza fatigué. Bien-aimé, toba ki fatigue et la mutu force. Fatigue et la mutu énergie. Fatigue, bien-aimé de Seigneur, et la mutu courage. Fatigue et la mutu efficacité. Fatigue, bien-aimé de Seigneur, et la mutu équilibre. On les a liés, na mutu aza fatigué. Bien-aimé, bon mutu aza chargé. Ni ne comme la mutu aza chargé. Bien-aimé, ezana bato belé a otambula, mais otambula na charge ya célibat. Ezana bato belé a otambula, ba otambula na charge ya échec. A otambula na charge ya stérilité. A otambula na charge ya chômage. A otambula na charge ya sécheresse. A otambula na charge, bien-aimé de Seigneur, ya ba rechute na ba faire. Ata matia comme likolo. Charge wana fait bendaye et comme le kola mubeko ya pesanteur il faut ebende. Combien de personnes to yebaka bazaka likolo lelo bashuta. Pourquoi? Parce que ça na charge moko ozo bendayo ce que bendio e kitisoti ozonga na se. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a une force, il y a une puissance ozo retenir yo captif, il y a une puissance ozo bendayo automatique ezana bato belé na vie attaque ya kei sukanango force moko fwe bende ezongise na kazi ya départ. Ata mati attaque wapi ezape na bato belé charge moko ya force moko za na famille ata mutu abali fo ebenda ye ezongise célibataire. Il faut benda mutu wana ata mutu aboti. Il faut bana wana bakufa ezongisa mutu wana sans bana na maboko na ye. Bien-aimé, eza charge. Bien-aimé, ezana bato belé a otambula na charge. Ya balua famille. A otambula na charge na mikumba lokola bifunda. A otambula na bifunda. Bien-aimé, jusqu'à zakan otambula na bifunda. Ya humiliation na vie na yo. Il faut ozo atteindre ko se débarrasser na yango. Bien-aimé, tamso otambula na bifunda na vie na yo, bifunda ya chômage. Otambula na bifunda opesi yango pe kuya. Opesi yango pe valeur, misale ezate na Congo. Qui te dit que na Congo misale ezate? Ngene biso bien-aimé, chaque jour ba engage batu na mboka oyo. Batu nyonso ba engage bana ba ndeko na compagnie. Musu pe ba engage ana relation te, nzambe kam ta bundeli. Bien-aimé, ko pesa charge na yo te yaya raison. Ko pesa ngo raison te, il faut condamner yango. Ko pesa chômage na yo raison te, il faut condamner yango. Ko pesa ba loi famille wana te raison, faut condamner yango mon frère. Ko pesa maladie wana te raison, il faut condamner yango. Ko pesa yango raison te bien-aimé. Ezamba tobele a otambula mena mikumba na ye. A otambula na bifunda na ye alors que Christ promesse déjà repose pesami mais ndeko opoussa na te. Pendant que poussa na te, bien-aimé de Seigneur, zambe pas opoussa na te parce que Christ a lobi approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, une épître. Il y a Jacques. Abi, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On a mis kumba, bien-aimé de le Seigneur, mais au samba lokola mutu na mikumba te. On a mis kumba au bondela, bien-aimé lokola mutu na mikumba te. Bien-aimé ozo sambela wana bien te, tika sambela bien te. Biso to na mikumba to ande mote na ye. Tomsu o biso to luka, il y a kutango déjà na famille. Tomsu o yonanga to luka, ya zanango déjà. Tomsu oyo nanga toluka tokoma aze yango déjà tokokana te yaya mikumba na biso kokana te ba fatigue na biso kokana te o sambela bongo pourquoi ato ana poto bien-aimé muso aya poto matin na aéroport directement kei tomsu kenda poto na nzela ko kata kata o vivre ndemo tenaye tomsu fameza mune na poto ba na kista Congo a bien-aimé topé na Angola topé na famille na bango a bien-aimé na Afrique. Famille ça n'ongo malam. Mais talande yoso se comporter. Ya tambula bien te mon frère, tambula bien ma soeur. Yo nanga to na ba charge. Ya na oti onde ti no mona, na ngina benda pena conscience no mon frère. Na benda conscience no ma soeur. Homme to ko sala loengete, bien-aimé. Tala no famille, tala source. Tom so bosanaka.
Mboko zwami ebosa niso ba réalité te ya famille na yo. Toi na ba charge spirituelle ozo retenir biso captif. Bien-aimé, charge. Muto aza chargé. Yaya. Omoni muto aza na charge. Et là on ne sama na vie na ye. Akoma a kilo. Toute personne chargée devient lourde. Mutu nyonso aza na charge akoma a kilo. Yaya. Muto contredit ngazate mon frère. Muto contredit ngazate ma soeur. Et ça na batubele ba koma kilo suite ya charge. Kilo na ko sambela, kilo na ko gêner, kilo na ko lukelo nzambe, kilo na ko kende église, kilo na ko pesa même offrande, kilo na ko belela nzambe, kilo na ko banga nzambe, kilo na ko mi batela malamu mon frère ma soeur, kilo. Pourquoi? Parce qu'on a charge. Charge est comme ça à mutu kilo. Et comme ça à mutu kilo na vie. Comme ça à mutu kilo. Oh, mutu azana kilo, mutu a commis lourd, mutu a commis poids. Bien aimé, ah bana kende malembi, ah comme na lenteur. Charge et même la mutu lenteur. Ils en a battu belé mon frère ma soeur, battu bazaki na simanae, biaya, ba comme leke na vie. Pourquoi? Parce que ana lenteur. Makamnos pas na sala maka lentement. Makamnos na vine sala malembe malembe. Makamnos na vine ezwaka temps. Bien aimé, mutoyo, bien aimé ana lenteur. Na makambo akosala na une semaine, pane ekoma na ba année. Bitumba ko longa na jour moko, pane akolonga ngona ba année. Aozwa retard na vie. Bien aimé, muto azana lenteur na vie, akoma na retard, sopra ma bouche. Bien aimé don Seigneur, lenteur, lourdeur et même maka retard na vie à muto. Bien aimé, muto azana charge. Bien aimé, muto aza kilo. Bien aimé, mutu azana lenteur. Bien aimé, notre trajet au akosala na 5 minutes, au sala ngona ba heure. Pourquoi? Parce que à kilo, à commis lent. Ni ne commis ça au kilo mon frère, ni ne commis ça au kilo ma soeur. Tant sous ba loi famille et commis ça au kilo. Kilo wana et même là au lenteur et commis ça au lourd. Lourdeur wana bien aimé dans le Seigneur et même là au lenteur sur tous les plans. Même dans le domaine de l'ibala, bien aimé. Tant sous bana oyo mema. Na vie baleki si babala bakoma na bana mi balemi sato mine tom su mitano tom su bano bako benga yo mama leki bien aimé bana ya ndeko no oyo mema tom su si babala mais yo vi na yo lenteur dossier na yo lenteur dossier na préfecture lenteur au réaliser même traitement ba dossier na yo et joaka lenteur parce que et a kilo mon frère, kilo ma soeur. Il y a non ande yo mon frère, non te yo ma soeur. Non te yo. Lenteur na makambo nyonso. Lenteur na procédure à libala. Lenteur na procédure à musala. Lenteur na procédure à ba document pas au vandi. Namboko zwami. Lenteur na traitement likamoko songolo. Lenteur makambo nyonso pa na yo et ça na makana na ba retard. Na ba retard bien aimé. Lenteur sur tout le plan. Lenteur na mabota. Lenteur na libala, lenteur na musala, lenteur na makambo, lenteur na procédure, lenteur. Pourquoi bien aimé? Parce que tu es chargé. Au commis tellement kilo. Lenteur est là tu es tellement à tel point que bien aimé dans le Seigneur. Yaya, lenteur. Pourquoi? Parce que tu es chargé. Au moni remorque où est rempli na sac à ciment. Remorque où est rempli na sac à ciment. Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'il n'a qu'à malembe. 1. Parce qu'il y a la charge. 2. Il faut protéger biloko à Memi. Il faut protéger biloko à Memi. Ok, malembe. Bien aimé. Nako kende sokaza vide. Ako mambang. Mais nako zonga sokaza na charge. A ozabatan ebele. Pourquoi? Parce que à la charge. Faut que malembe. Moteur. Il faut fonctionner ndenge mon côté. Bien aimé, mon moteur même à Moutuka. Oui, mais mi charge. Et que si raisonner ndenge monter na moteur à Moutuka. Oui, ça souple. Bon, qui n'est ndenge mon côté, bien aimé. Bon, qui n'est mon côté. Bien aimé, charge wana. Bien aimé de. Et Sengeli ose à la décharger. Na bonde lié sous Massia Nazareth a déchargé yo. Na charge wana. Ozanango, charge à pauvreté, charge à maladie, charge à vie à péché, charge à bien aimé à fornication.
il y a masturbation, à décharger au nango. Biloko na nyonso memela au charge, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on la décharge, on a chargé aux anango. Parce que le repos, c'est le déchargement absolu de Dieu. Nzamba pesi biso promesse ya repos. Bien-aimé, et que ça accomplit si et seulement si to memi mikumba na biso, pe ba fatigue na biso, to pesa ngwe pai na ye, pour y apesa biso bo pemi en échange, to pe en retour. Mais pendant que to pousse na te bien-aimé, to kufa na ba fatigue na biso. Pendant que to pousse na te bien-aimé, to kufa na ba charge na biso. Pendant que to pousse na te bien-aimé, to kufa na ba lenteur na biso. Pendant que bien-aimé de le Seigneur to pousse na te bien-aimé, et ça la passe. Christ a promettre repos. Bien-aimé. Omoni muto azana bien-aimé, azana lenteur na vie na ye. Bien-aimé. Ma camion son vie bando sala mele na retard. Ayebwe retard si to kangaki. Ayebe retard si to clôturaki. Retard si to salaki boy bien-aimé. Retard pourquoi? Parce que lenteur. Lenteur, bien-aimé dans le Seigneur, même lié bien-aimé retard na vie. Même lié retard na vie. Pourquoi? Parce que aza lent. Bien-aimé, pourquoi Christ azo benga Batubana mikumba? C'est juste pour accomplir, pour donner un nouvel espoir, pour accomplir aussi, bien-aimé dans le Seigneur, son plan. Plein d'ambezani. C'est pour donner à son peuple du repos. C'est pour accomplir sa promesse du repos. Et ça pour accomplir promesse topé et la kane abo pemi. Nzamba linga accomplir promesse à repos na vie à mutumoko. C'est sa promesse au nzamba pesi. Alinga accomplir promesse à repos na libana mutumoko. Alinga accomplir promesse à repos na vie à mutumoko. Na démarche à voyage à mutumoko. Na traitement à document topé à dossier à mutumoko. Christ alingi a accompli yango. Alinga accomplir ngote en distance. Mais alinga accomplir yango de près. Alinga accompli yango de près, bien-aimé dans le Seigneur. Alingité accompli yango en distance. Bien-aimé, le repos, c'est le déchargement complet, depuis le déchargement, bien-aimé dans le Seigneur, absolu de Dieu. Katikatabo monabiso. Bien-aimé, muto a eu repos à zo makasi asika. Muto a eu repos à zo énergie asika. Muto a eu déchargement. Muto ba décharger na ba charge nyonso. Bien-aimé, lenteur et longwa koma kana rapidité. Cette année, soko yepa na Christ au PC ba bien-aimé, au PC mikumba na yo, au koma na rapidité, au koma na souplicité, bien-aimé dans le Seigneur, au koma na rapidité, bien-aimé dans le Seigneur, au koma na vitesse. Non seulement na vitesse, pourquoi? Parce que au koma na force, au koma na énergie, au koma na efficacité, pe au kozwa courage. Repos me ma courage na vie à mutu. Repos me ma force na vie à mutu. Repos me ma énergie na vie à mutu. Repos me ma efficacité na vie à mutu. Repos me ma équilibre na vie à mutu. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Merci cher papa et maman, chers frères et sœurs. Je prie le Dieu de mon Père Maïata qui est Jésus-Christ de Nazareth. Appelle son équilibre, appelle son repos, appelle son efficacité, appelle son énergie, puis appelle son force, avec sa rapidité l'icolo. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Honest Lobby afin que Okoma, Nathan Osengi Okoma pour sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tout comme il pratique Manasuka, je crois que ceux qui Christ a mis en égalité, lobby par la grâce de Dieu, bien-aimé, Toko, Koutan Lissoso, na numéro à Sika. Sika Bolingongolo pe bolam ya Christ et Yebana Kobila Bino. Ceux qui Christ a mis en égalité, Toko Tani Bongolo, na numéro à Sika. Numéro à contact, c'est plus 243 89 58 45 235. Merci l'ingénieur GSAP Mama Amona, P ingénieur Chris Kundenga. Merci Kola Kansabina Salabno Bolamo. Merci Nandeko Nata qui fout l'ongona de la FA TV. Merci Nandeko Davin Poutou et l'ongona Devin Poutou Télévision. Merci na RK Pro TV. RK Pro TV, Rais Kangi, production Kola Kansayo. Merci na Chiffre 9 Télévision et l'ongona Bogo Sandexol Matufengele et l'ongona DLF TV 2 Kola Salabno Ngolo Pebolam. Merci. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Au commencement, était la parole, et la parole, Christ, radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole.